Même peinture, on doit changer. Tala no ndako bazova na Benita eza ko futela. Benita un peu matanga falongwa. Asomi pe même kiti ya sikate kaba owana kala. Benita mtalela ba kiti na medio yokate. Ata kiti ya malonga ata télévision. Chambre Benita no ezangi poignée. Arozwani. Parce que Benita osambalelo na tribunal. Et comme il y a tribunal déjà. L'état kange bembe. Il faut Benita asambalelo. Ba osambalelo Benita na bana parce que bana bakende ko porter Benita plainte. Très bien. Benita na droit ya okange bembe te. Or tout ça qui be mission. To yebisaki. Ozana na droit ya okange bemba papa wana te yoza yo moko voix ya mutu moko bana ne bazebele. Ebele. Oboti pe na papa sa te. Oso kange bembe na epona nini? Alors, ya kangi ko bana ba moni ah bon, si c'est comme ça, to kene na justice. Alors ba kene na justice, je te dis c'est une catastrophe hein. Après faut ils ont le téléphone à papa ça c'est donc papa on a zaki informé na tout. Mambo tout moi si on a ça et papa on a zaki informé. Très bien. Il paraît na kachanda kwana azoko tsemibali bazoyo lala ekawana. Donc papa o tia kufi. L'État a saisir babia pour babia saisir déjà. À saisir tout. Avant atika babia il faut bilembo au papa nsa atika. À saisir. Donc nazo mona ka Benita na kati a perte. Et ONG Vida est lancé Bongo opération Sunga orphelin na $1. Na $1 na yo, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana biso et témoigné biso liboso na Zam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, il faut permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça ba orphelin na opération Mneno Baosala le 24 décembre. Il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi, on a posé tout c'est ça bon $1 à Pam et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 ya Pamba. Pour la bonne année, orphelin, azanga, losote, sosote, fufu ya koliate. Yande na olo baboué. Benga na numéro wana. Opesa $1 no nenga na zopesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga, tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo. Tole bongo na M-Pesa, e-Bank, Airtel Money. Bana nyonso ya Canada to États-Unis, bokotina. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci mesdames et messieurs, les abonnés de Sarato la télévision, les abonnés de Top Media Télévision, vous qui allez suivre cette émission depuis Ndakuna c'est-à-dire par votre frère, votre ami, votre petit frère, mais pas Bakumisu Soupé Nazala, grand frère Nabango, Bandeko Balandi, émission Oyo. Nazo ko présenter yango na pasi na motema na douleur motema ezo saigner bandeko bo tenir biso rigueur te mais nous sommes obligés de faire cette émission na kanisi depuis la disparition ya papa Guy o azali bongo o azalaki beau frère na biso mobali ya ndeko na nga moi si parce que nga bandeko nyonso ya réseaux sociaux ya basi bakaba batata moi si ya bana na ngai depuis sa disparition timokolo mwalelo makambo ezo continuer ko bima makambo ezo ils ont ça là toujours pas si hier on nous avait appris que Makambo Oyo est commis à niveau il y a justice bah mais Makiango na justice une façon que justice a katalikambo Oyo il paraît aussi que l'état ne muto abotola qui est bemba ne commis na maboko na ye il paraît Makambo za ebele ndenge e yaki ndongo awa na réseaux sociaux mais chose grave bande konabiso bah union so bolingaka ba émission biso to salaka beau-frère Azana nous nanda kwa malili nous autres on est limité mais sa femme a zongeli TikTok sa femme a zongeli musala na ye au-delà de tout ce qui se dit tout ce qui se parle tout ce qui circule dans les réseaux sociaux ça fait trop mal. On nous a envoyé des éléments ici où je demanderai à Madame Sarah, Tochango Souka ya émission. Vers la fin. Suivez cette émission jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Makamboyo et Zobima. Ah, je suis trop doux comme ça parce que nous autres et Salinga Malili. Nous autres Salinga Malili.
Et ça n'a pas passé. Tout ça, quand on analyse. Celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Femme sage battue sa maison. Ce sont des femmes que les hommes, ils sont là dans des églises, ils sont là dans des retraites, ils sont là dans des situations difficiles, mais Aza sincère, Azo Lukanzambe Apesaye, un homme qui sera capable de rendre justement heureuse. Mais des femmes insensées, des femmes insensées, bango kande bazo ko apparaître, bazo kutana pe na ba grâce, bazo kutana pe na ba chance moko boy. Mais je sais, et Simba, le meilleur fan du monde, je vous salue. Maman Bijoun Ketani, maman 90%, Obonga na papa Jean-Pascal Leka. Merci beaucoup maman pour nos sage conseil. Un grand merci aussi à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavaka Lanzinga. Toujours correct maman, merci. Maman Deborah Lubanda, Kilo Mère à Calgary. Maman Surprise, Président Bébé, Maman Nathalie Nana Mosibou, Angelos Karouane, Solia Bambemba, Fatou Do Conti, Maman Makia La Kumba. Bon de livre. Ceux qui te le langage moko, Oko Fungwada Plateau. Tata Po, je vous salue, je vous salue, Tata Mosi Abana. Tata Po, je salue aussi Jenny Beta Industriel. Je salue aussi Pembe Nana, mon amour, c'est que Fana Mona et Pembe. Je salue aussi Amélia Moueba, la private d'Oyanani. Il y a Orlando Domingos. La private d'Orlando Domingos. Je vous salue, Bissika et Zoamebino. Ye komone na bano yoka depuis kala ti lelo do azala kaye donc elle est vraie. Fongola plateau to lukwa moyen to solo parce que Sarah so moni da bilu kwa olia akoma lokola fourmi ayoki solo ya sucre. Donc abano landango ti voilà, c'est un peu ça mais ko fongola plateau to lukwa moyen to banda émission une façon de ya ko sala analyse oyo et puis to lukwa moyen. Oyo liaka liboso abatu po ani. Tout ça l'émission yo kanisi ata obimisi voix ya mwana mokie ya mawa nde bato baoyeba ke wana mwana mokie na mawa oza mama Brian mama ya Adassa moi si ya papa Diego Milito tout ça l'émission habité des livres au fond là déjà boya yo lia liboso na miso non aye ko lia liboso na biso c'est plutôt que table naie eza juste en diagonale na biso c'est normal. C'est normal, table neza wana, elle mange calmement et puis voilà. Yonde ozali fiché na makama mukili, na makama golia, les conséquences. Ntima. Lokola les abakou. Mbote. Omi. Te monté mes obeto lokola les abakou. Mbote tadi, ta sali mabako ya lora obetali sola sapato place batu bakata na makolo bazata yo moko. Ba supporter bala tangota na maboko. Mais so kata lokolo bazo beta li solo ya sapato. Ozu yango ka pona longola susi. Ocheka na makolo na maboko. Maman c'est la pesi mbote. Ce terrain là au monika nde to pesa mu Congo nde bazo luka nyonso to ya ndenge bazo sa nyonso to ya nous sommes partis pour ne plus revenir. C'est ça bato. Ça la première question pour nous luka moyena tunayo, je te vu avec l'honorable Christelle Voangou que je salue en passant. Bo edenga moi deux photos on a pe emeka koleka namoni osimbi papier moko basali encadrement na maboko. S'il te plaît. Non moi je pose ma question s'il vous plaît. Laissez-moi poser. Non s'il vous plaît. Moi je pose ma question. Laisse ma question arriver à la fin s'il vous plaît. Monedo. S'il vous plaît. Osimbi yango ozokola kisa biso yango. Sarah, est-ce que tokoyeba soki ezalaki nini pe ezalaki na occasion nini? Eza trophée à Mwasi Abouania, il y a pas femme entrepreneur. Là Sarah en dehors il y a besoin de tout ça na réseaux sociaux na Zara femme entrepreneur.
Très bien. Business. Bon, l'excellent vidéo, je sais, il y a un message qui est caché derrière ça. Ouais, na kacha business. Très bien. So côté na ba association ba femmes entrepreneurs ya Congo. Ok. C'était quoi d'abord Essengonayo de Yako s'est retrouvé encore une fois parmi de grandes dames. Ouais. Et puis la femme de Pité, la ministre, ezala ikutu kaka. Te député tozali kana moko Christelle Vwangu. OK. Pesi mbote. Tozaki le roi na basi ba grand joueur na biso Junior Baometu, maman Nadine Longo Baometu. Maman Junior. Na pesi mbote, ye bazwaki trophée. Ba maman bazaki belé wana. Très bien. Donc eza trophée à ba femme entrepreneur, ya ba femme ya boanya, moi si ya boanya. Donc moi so alukara mbongo, moi so ataela rapproche à papa te, moi si oazo épauler famille, moi so azo ça quelque chose. Très bien. Alors ndé to mérita ki ba prix, ba tosu bazwaki pour l'avancement de la fondation. Bisco on se comme tout liani azuka bango mama kanga zo motema kanga me mata singa. So moni na go. So merci. Après si de vite. C'est que ba bombeli yo. So moni ki na boye simba te ozu motema bimisi okangi singa ko kangi na lizita. Aux distraction hein. 12 quotidien na makambo. Donc, tu as dit que le trophée est dédié à la femme entrepreneur. Ok. Basio bazo ça un plus dans mboka, basio bazo ça un plus pour la maman. Au moment où mission nga o ya ba formation en ligne t'a dit kanga data lelo na zoela ngo pe trophée. Très bien. Parce que kuna ba ciblé basi oyo bazo ramener ba maman na raison. Basio bazo la kisa moi si ko teka. Basio bazo la kisa moi si ko luka. Basio bazo teka pona ko lesa flibota to pe famille. Basio bazo épauler mi ba na bango alors ba trophée tambola ki wana ezaki ba trophée na ba mérite. Ba msu bazo ki trophée mérite, ba msu bazo ki ba trophée, ba msu bazo ki ba mérite. Donc voilà, mon ai maman députée na biso Christelle Vwangu ki na mérite na trophée. Parce que Namusa na une assemblée nationale elle est forte. Aza a félicité, aza qui trophée, aza pe suna mérite. Aza pas entrepreneur, aza pe na ONG nae. Donc voilà, maman Nadine Longo Baomet aza qui na trophée pe na mérite. Vous comprenez. Donc ça vraiment initiative moko ya malamu. En dehors il y a makambo bamoni abiso na ba réseaux sociaux selon batonné bamona loi Sarah ya au clasher mais bato bayebi savoir nanga bato batala raba maele lora nga bayebi ki Sarah yo clasher te ayeneka ko ba vérité bato balinga atende bimi clash. Très bien. Donc voilà pourquoi la côté positif il y a Moussa nanga ya entrepreneuriat. J'étais aussi invité ba bengisa ngai loko la femme entrepreneur et puis moi mérite nanga na zwaki nasuka pe moi ok. Merci beaucoup. Peut-être il faut éviter la direction commerciale à fond la mise parce que côté kunande na chakado mo maile bandiko balandi ya Top Media Télévision. C'est comme ça que nous disons on n'a pas besoin ya corps ya moisi. On n'a pas besoin ya make-up ya moisi. On n'a pas besoin ya taille ya moisi, mais on a plutôt besoin ya savoir et la tête d'une femme. C'est ce qui fait la maison. C'est ce qui yangonde mutu et koki kosala bolam lobby. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et cette femme-là qui est éduquée, oyo azana conscience, c'est une grâce, c'est une bénédiction pour la nation et surtout aussi pour son homme. Papa, maman. Est-ce que tu pas dans la fondation Sungara ba personne handicap? Pardon. Tikana sala mamanga te sara. Tikana sala. Tika. Bon moi c'est na bokanga mana na moto. Ngai makambo ya ba chinois. Ata ozala chinois longwa. Les abakouk makambo na bango na linga ko sa commentaire te parce que excusez-moi, il y a des mamans responsables, il y a des mamans qui ont des enfants comme moi. Il y a des bandes de Kwebele, peut-être tout le monde a âge, mon corps, plus âgé, moins âgé que moi. On a liga koko tate parce qu'il y a trop de bavures, il y a trop de bouzo, il y a trop de saleté. Mi komi sa bango nyonso ba insensé, ba bosana oyo bango bazalo, pardon, épargnez-moi. On a besoin de cette femme-là consciente.
pour élever cette nation. On a besoin de cette femme-là consciente pour changer les données. Regardez aujourd'hui même les diables ont peur na kati nzoto moi si facilement que et pas ya mibali. Acheli bino bakabelo, basil, babilamba mabe, bamanini, babanini. Moi c'est Abouania. Prenons même l'exemple de cette femme. Bien que Oignon soit ça la canne réseaux sociaux, mais quelque part, elle a une vie où, lorsque bazo citer des dames conscientes, elle a toujours été consultée puis appelée. Aujourd'hui, vous avez mon photo et ils ont circulé, sali dans montage on a hâte. Je me rappelle moi aussi, Bolamou ya maman honorable Christelle nakanisi bandeko ya ma passe à Batumbaka na ba Congo Boé. J'étais la première personne qui est dans la famille wana ba benganga, je fais l'émission. Lorsque je balançais l'émission, Moutali Bosso à Benganga, c'était l'honorable Christelle. Yemoko à Benganga. A Senginga ba coordonnées, numéro de téléphone à PCI. Bakenda kozwa grand frère na bango Tina ndap dom yé maman Christelle. Elle s'est déplacée na jeep na ye na ba garde na ye ti na ndako bazu frère wana ba kena ye ti na kinkole na ba kati kuna. Il faut avoir l'esprit saint. Il faut avoir l'amour d'aider les gens pour qu'ils ne côté kuna. Et deuxième moutou ezalaka bureau ya maman Denise. Voilà pourquoi nous disons aux gens que tout ce que nous faisons ici doit apporter un plus na ba famille à ba bureau ya maman Denise et benganga. Ce que maman Denise a quitté kuna pour son bureau ba benganga mon appelle ça ba coordonner en nyonso pour que ba kita famille wana nzambe azolo kumu. Nous restons positifs na musala na biso, mais Sarah, une question o ngana zolinga na tuna yo lelo papa nsa nano bakundi était il paraît que Ebembe déjà l'état a récupéré Kiango vu matata o dozalaki entre famille bana na mwasi oyo papa donc atikaki. Où nous en sommes exactement? Est-ce que tu as la connaissance sur cette matière déjà? Bon, na la connaissance qui est parce que Benita au sambalelo na tribunal. Et combien il y a tribunal déjà? L'état kange bembe. Il faut Benita à sambalelo. Ba au sambalelo Benita na bana parce que bana bakende ko porter Benita plainte. Très bien. Benita a droit à Okange Bembete. Or, tout ça qui est mission, tout est bisaki. Osana on a droit à Okange Bemba papa, on a été aux ayo moko, voya mutu moko, banane bazé ebele. Au beau type na papa, ça, te. Oso Okange Bembe na epona nini. Parce que ce qui est vrai dans Mibe kwa l'état, yenda zaki na papa ça. Oui. Alors, papa ça koufi. Yende falaki asala mukanda pour que ba accorder corps et sanimi et déplacer. Alors ya kangi corps bana ba moni ah bon si c'est comme ça to kene na justice. Alors ba kene na justice, je te dis c'est du catastrophe hein. Après faut ça na téléphone à papa ça c'est. Donc papa on a zaki informé na tout. Mambu tout moi si on a sala et papa on a zaki informé. Très bien. Il paraît na kachanda kwana azoko tsemibali bazoyo la ekawana papa na pas ako mona mes forces zate menyo so na téléphone yango balobaka mutu abatami aleka yo na mayele eza langage ya papa nsa za koloba chaque fois itabatami aleka yo na mayele c'est un docteur na banda yo sabino. Alors tango ya boyi kopese bembe bana bafundi lelo ndetolo baboye nde baoki osamba na tribunal l'état nde akopesa ordre et bembe bima soki elela na France te kobima na ordre ya justice elela na France to elela na Belgique lelo nde tozwa suite na pourquoi. Mais lorsque tu regardes déjà nde komi na niveau ya justice boye, est-ce que Benita bobangi moko boye ezalité ba garde-fou nini oyo selon yo yo mona configuration ya makambo wango ba garde-fou nini ndeko yo moi si o ezo garantir yeke na tribunal kuna a obima mulongi? Bon ba garde-fou na moni na mate. Très bien. Mais tout à cas justice na moni ngo sa musala bango pe ba lora biso na Congo ateke na kolesa na ko corrompre na osabo. Tout à cas ne mambango ekende eloko ya ezo garantir nga benza pona Benita ezate mais pona baneza parce que ce sont ses enfants.
Vraiment. Et puis nga na omona ka Benita za perdante parce que babi papa ça depuis 2018. Er ma malade banjo betaye abandé ko investir société atika lo somba talo pang mon côté. Donc banda babana na Benita chilelo papa wana investir nelo côté. Ata téléphone à sikado tu go somba te. Atongité à salelo côté. Donc perte na perte. Donc ta numéro moko ya sika a changé te. Exact papa. Ka numéro akala. Nyonso ya kala. Donc papa oti akufi. L'état a saisir babien pour babien saisir déjà. À saisir tout. Avant atika babien il faut bilembo au papa nsa atiki. À saisir. Donc nazo mona ka Benita na kati ya perte. Même peinture anda kwa tika lo changer te. Tala no ndako bazova na Benita za kufutela. Benita ape matanga falongwa. Asomi pe même kiti ya sikate kaba o wana kala. Benita mtalela ba kiti na media yo kate. Ata kiti ya malonga ata télévision. Chambre Benita no ezangi poignée. Arozwani. Papa ça tiki rien. Pour na Benita atiki rien. Papa ça 2018 à ça comment qui malade. Azaki ko investir société. On a déjà essayé à clôturer liste et testament. Est-ce que oh nyonso azo ça les aller dernier moment. Yo kai ba audio te. Ba audio na et puis o azo vana na Benita taki ba dernier moment e ba jour li o izwa été. Ai ba ina été. Do ai ba ka okufa kaka. Mais jour ai ba été. Siko yo kai te Benita zo le live si abi banda tozala na yo o futa ka ba nyongo. O futa Papa ça futa akaba nyongo. Afuta akaba nyongo. Donc c'est compliqué. Ndako na yo moko ozo ko bonsa atanda ko oyote. Et puis place moko na yoka asoma so lupangu na place moko lume to ki no fana même ata kuna lobi na ko no fana. Papa abi kuna te. Ndanga opeza vide na France. Eza na ngone loko te vide muto azate na kati. Bongisa ngoka to chata ba locataire papa boy. Afana kana kwe wana na kiti na ye. Oh, bon, tu as là, sonné la divagation, bon, ils amènent. Non, mais c'est rien, hein, ça dérange, Sarah. Ça dérange. Oui, mais t'as dit. Toko, c'est cannabis, toko, ça blague, mais bandeko, c'est choquant, je vous jure. En tout cas, Benita a vraiment perdante. Selon moi, nazo jigende dans mon la musique. Parce que papa wana investir depuis 2018. Bah, audio ezate, boyo kate. Papa wana investir te. So la ni bien audio ya Benita zo ebisa lobi. Apparemment papa wana eba kike ya okufa parce que banda bobana na ye alingi kotonga te, alingi kosomba te, alingi ko investir ta ko sala lelo te. Donc ayeba ke loba azana motema malamu na testament na ye akanisa tikelo eloko. Or, anga tiki la Benita bomengo kaso Benita tambola ki bien. Kaso Benita laksake bolingo. Pour mon bain, nous sommes considérés l'accès bolingo. So l'accès amour et s'il y a on s'est donné. Et puis tam subana on devait nga comme na coller la Benita na sama kolo pour papa tiki li Benita nyeso. O va ina mo way. Akufi atiki li loba sukate. Mais atiki li quand même banane li loba bozo chombo wana. Chombo nanga kalabo pesa bana. Mais le batika qui hôpital. Kasi na hôpital. Bo pesa bana nga ba document o na maloba. Ba ki na bureau na nga ba zelo ko tel. Mais donc, si moi je comprends bien, le vieux connaissait déjà qu'il était parti. Non, c'est un médecin. Donc, il avait déjà été. Donc, peut-être il avait compris qu'avec sa famille, Azala qui n'a risqué, il fallait Moutoumoboué, Azala wana pour accompagner, à ça y est le temps, à remonter les sous pour que Aluka Moué a sauvé même à ta vie, Yabana Naye après sa mort. Mais oh yo, Benita Salité. Merci beaucoup Sarah. Mais aujourd'hui, les gens déplorent biso ba eto sala ba émission, to finga mama kasi ndenge nini moninga aza ya kokufela bino bozo sala ba émission na ba réseaux sociaux bozo tia ba titre makambo ebele pendant que ye moko Benita lelo to moni azongeli TikTok. Yokoki koloba nini Sarah? Tadi moni makambo yo lo bakazongi TikTok et comme ça ngate. Mais faut ba ke ba pe faut ba ke Benita papa ça azwa ke le quoi garde malade. Non, c'est sa femme. Elle non garde malade ça. Tadi
Sa femme, papa savait que encore se payait na mbetu te, encore coucher na été, encore ça na elo côté. Au bala mona bato yo ebi que ça incapable. Ya ko sala na boye. Mariage wana prévenir papa ça pesa mon alibala te. Apesa ngote pona nini. Donc eza mariage et salama qui peut accompagner kolongo ya Benita na Congo pour arriver na France. Benita na miso ya bato babala ki mais en cachette azaki ne ka garde malade. Na landa na maloba na ye jour mutakala na ye bima na kozanga soni aya osala live abi mobile nanga papa nsakuta zawa na tina babokilo te papa sa loba ba oyoka o papa sa wana loba aloba bato bayoka ye na live bato bayoka makumo bala ndeni bo bakangi mwasi na infidélité ozoloba te ye mo Benita alobaki ni abi mobile nanga za neyoka oloba te parce que ayebi déjà to solo la ngai nakoki kobima na mibali misusu po ya kokobima na nga te. Donc ezali solo bayokanaki Benita azaki garde malade. Mais na ki garde malade wana papa salingaki epe lokola akoma copine na ye. Il fallait kazalaka patiente ya ko supporter papa wana. Mais après céder liwa na ye na sens nini na baku o asali ko bimana ndeko na ye ko bimana ba jeune garçon bima wata ya kobata mame ikomi sous médiatisé. Or mokili mombaba ebi ke babala oza mwasi ya docteur ça asa mutu mukete soni wana opprobre wana eza ko posséder liwa mutu. Très bien. Kokoti saye na ba réseaux sociaux papa wana un docteur à côté na miniature à côté ba réseaux sociaux eza ko posséder liwa mutu. On comprendre. Alors dans tout ça elle pouvait gagner sa vie. Toza tala eza na ba histoire tadi ba na misala batikela bango richesse. Bomengo ebele baze bele Famille kima papa bana na ye bakipaka ete bazwaka mbongo na ye mama bana ya boma libala parce que pour mutu tout a dit soit comme une position de faiblesse comme malade na ba frère bakimaka yewe même bana boti bakimaka ye muto sukola za suste mais papa na zaleka na mona musala sukola ye mona musala kolesa ye mwana musala mama sakima zwa bomengo na ye bana komaka na musika papa na telefone mais mutu azaki na ye pembeni na azaki na nyonso bango bana musika baozela ni papa kufa to ya ozwa ba bien papa kufi atiki testament tiki nyonso pa mwana musala. Apparemment c'est ce que papa ça alinga sala na Benita. Vous comprenez parce que bato bazaka na position de faiblesse ba na posa bato ba rendre bango affection. Bato bakomi désespéré na maladie tant sous par exemple ayebi kana cancer akufa na ye ayebi kana sida akufa na ye ayebi kana prostate akufa na ye mais ala posa bato moko na ba dernier séjour na ye ba pesa affection na amour. Alléluia. Et ko permettre à survivre les sous un peu longtemps. Siko bato bazaka pembe na bato wana so ba maele bangonde batikala na bomengo bangonde ba bénéficier. Pour papa na kufi ozaki na ete so mutu mo azali na nyongo na $5,000 atikeli yango akobenga pe mutu wana mbongo nanga $5,000 opesa ngo bon nanga akosalela ba procuration de son vivant. Vous comprenez sikoyo mutu akufi bana bayo obima mama bana bimi ongane mama bana ongane bana biso nde to porta kombo na tour asuka justice yo kata makambo non mais mukanda yango oui c'est votre père mais mukanda lobito pesa mwana et le côté mwana musala to pia ba bien na mwana musala mwana moko ozolo côté ndeko to kozwa ba mapangu ba bien wa sombela ba mama bana wana ba mapangu muso sombela bana wana ba se dépendre na yango ya ye nyonso etikali ya mwana musala wazata ndeko na ote to mona ngo même na bana ba enfant adoptif papa moko ba adopta mwana mona ndako après nzamba yo pesa bango mabota papa komi malade papa komi na ba dernier séjour na ebano abimisi na muchopo na nyonso bazate bakimi misala je suis occupé papa ça va bazobenga papa ka na téléphone mais mwana adoptif akati pe musala atiki ndako na libala azoya kovandela papa kosukola papa
kolesa papa na hôpital papa akufi atiki richesse biloko tout po etekama il faut ya ndima atiki donc baloba nini donc atiki nyonso na maboko enfant adoptif donc héritier enfant adoptif donc ni eloko moko koki kosalema te na matanga ebimi matanga ntango baosala matanga ka banoko wana oyo bayebaka secret bandi de obungisa secret ke wana aza ndeko na bino te mama ya bino baadoptaka ye boye na boye mpo bakabola babien siko banoko na bapapa leki bake kosoutenir bana propre batiki siko enfant adoptif elela mama azopekisa baoyoka te batali baintere na bango enterremi esalami bakundi papa bahumilia mwana wana ntina suka akenda ayebi ke bango baoteka mapango ye aza enfant adoptif aza na eloko te aza na intérêt te papa bakoma kuna nyonso changement ye na nkombo na ye baya na lopango non il faut ye kaka il faut ye biso nde papa bota biso baki obenga ti mama na bango mama ekobimisa secret likola babien papa c'est vrai mwana wana ozoluka ya awa toadoptaka ye bapreuve yango oyo nde bana na ye l'état abi tu as raison madame iyo wana bandimango na swahili iyo mais documento mowe alobaki nyonso beka na kombo ya mwana oyo bino bolokota. Très bien. Benita aza la perdante. Anga gagné vie. Moni vie, anga gagné vie so azaki mayela ovana papansa. Très bien. Bana wana ngana lo bana na banga ba komande kolengela Benita. Bakubanga ba komo sanjo no mona miniti obana nde banga ba luka Benita ba obondela ye parce que papa a tout laissé à son nom. Elle n'était pas sage. Voilà pourquoi elle est la perdante. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, boyinde to basamba lelo to information lelo ouais to na kanisi peut-être le peut to gozo ngo réponse siko koto lo baki azongeli d'ailleurs TikTok j'allais même oublier eza ya okamote parce que elle n'a jamais aimé Papanza asala qui assembla ezaki sembla sala qui m'a moniqué apparemment a bénéficié n'a rien à ozelo oté azongene cop na. T'es sûr que aujourd'hui avec tout ce qui se passe à la place publique un homme a koki kosala lisusu Benita confiance? Jamais. Lobayaka pour na profit. Jamais. Bon, tu évites tant ça aux hommes babia papa ça. So pas zuba et celle qui nzamba sunga moi quelque chose dans babia papa ça. Mibali tout ba hollandais ba yo fi baka mbongo wana. Ce n'est pas une femme ya robala. Elle mérite pas. To mona ki pe ba misusu ba fingati. Suka. Bazongela biloko aussi basanza. Celle die nde moto ayebi. Lobi koleka lelo tadingala pa Top Media Télévision, Sarato la télévision, nous sur le travail. Nous devons rester professionnels. Musala na biso ezosenga ka to sala rande to saboye. So Jésus-Christ a été noya lobi. Noya lobi na ndenga bonzambe na jali. Je vous aime beaucoup. Lobi koleka lelo bon délivre. To kabanya